Maman Jaël, tika ofinga Kofi Olomide, aza moninga noté, na ba âge kout na makambo, peut-être à koko na yo. Et na yo surtout Jaël. Moi je sais pas d'où tu viens. Respect et où t'as na famille ou botami. Ce qu'il fallait avant de respecter Kofi te, ndaza place azate. Ce sont peut-être ba bureau, mais bureau pété. Vous attendez sur les journalistes, les chroniqueurs, les chroniqueuses, ou les flatteurs, il y a des gens qui ont un sens. Il y a la vérité, il y a l'émission, dans Marius, il y a une guide. Parce que ça guide par rapport à quoi? Comment il y a madame, tout le monde est musicien fanatique. Il dit n'importe quoi, car sur un responsable. Donc, tu as la musique. C'est là où j'ai dit, musique n'a pas de tokoti flatterie, tokoti impolitesse. Et là, on a des tout pour balongola yango vraiment le kuta ngana avant zonga poto na osenga audience na ngana émission karibu pa mami lela po nakuta na ministre na biso. Mais bagolwa na sepela na bino parce que boza respect. Bolinga raté nzoya yara na mkongo ya patron na bino. Soki nzoya ye bino bokindo ko soa ata na aéroport a rozwa même bata double. Ah ouais, ok, Valentin Bopé, Pesaka Taïla Kana Bankumu Menakoyara, Mon Bimbananga yo, Susetongeli Nganzoto, Maware Pichunumbi, Bolingo Yanani, Jean-Pi Bolaki Sao. Les Amoussalawana, oui, Tikali. Parce que ce tali bien les lots, ils ont plus Sindina Kofi Olomide. C'est plus le chanteur. Or, Bissot, tu as chanteur. Tout ça, Moussala, on a Kofi Olomide. Tout ça, pas de faux pas. Si tu as exemple, il y a un ultimatum, il y a droit de veto, tout ça, il y a maman Liboso. Bana maman mi balé, baza, oh, bayaki pe na sima na biso, bayaki pe ko tombola lokumu ya quartier latin. J'ai le jeune frère nanga ba Fali, ba Soleil, ba Gibson, ba Junior Ambroui, baza mo ebele. Bana maman mi sa tourné, maman na bonga zaki mineur. Atia ba voko na nganyos na kati. OK. Asangisa yango ezo rapé batan ebele na so na zoka ba voko oninga sala ngo ebandi oyo ti esuka na oyo. Et ça la net peut-être rapé des albums. Des albums, des chantés mais des albums. Des albums. Dengeti tobeti balwa et kenabimi. Donc il y avait des bons Babiandonga que son âme repose en paix. Eric Touti, on a bien son excellence. Bodoga Baramboa, Suzuki et puis le cadet Bourrompela. Donc on n'était qu'à 5. Comme on a tangi 5, si on retourne bango, on a tangi vérité pe. On a tangi combo na yete, et ça pour nga aza na place où on a été. Bamasta balongwaki na mona poto, basala académie na bango. Mais la personne au batiaki a un leader. En réalité, il n'était pas leader. OK. Eh bah pesa ki on va repérer ça mais sauf que azolinga za leader mais aussi mbate. Comment Suzuki na flash musique comme étant simple chanteur azu ba musicien tout ya flash na mon quartier latin y compris na yo muto asuka na au quartier latin. OK. So za leader ba longolo que c'était hôtel mais l'orchestre ne tire Robimat. Ah ça veut dire azana ngote. Asali academia azana ngope karate. Lelo azaye mo pe azana ngoka rapete. Donc ça veut dire, Aza artiste oyo, Azara artiste. OK. On a préféré les lots, Nabenga Fali, Nabenga Ferré, Nabenga Héritier, Toyemba Naye, Nabenga Sam. L'ambassadeur des jeunes Congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes Congolais. L'inauguration de ces bâtiments, ses vœux, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais, des mouvements associatifs publics et privés, d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Engalima à Kinshasa.
Fidèles internautes, bonjour, bienvenue dans cette émission présentée par Jenny Massanka, Queen de la presse. Très heureuse de vous savoir nombreux en train de nous suivre partout dans le monde entier à travers cette chaîne Congo Mokili Télévision. Vous qui n'êtes pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner parce que ici vous allez trouver les actualités bio, les actualités pures de Tolobanakina et à Montomo Kokoa. Aujourd'hui, je suis avec le plus grand chanteur de mon pays. Sa voix, c'est une référence des quartiers latins. Son nom c'est Suzuki Luzubu 4x4, l'homme de Mawaha. Les Tozani dans le plateau, les lots en Pesabiso Makambu. Aujourd'hui, on va parler des quartiers latins, on va parler de lui-même Suzuki Luzubu, mais pourquoi pas d'autres actualités. Oyo, Ezo s'est passé na toile topé na musique congolaise. Avant de prendre mon invité, j'ai dit un grand merci à Yawili Moucheni, Code Mondial, 32 ans Yarokaba et Zalate, il est le seul Rodrigue Kalonji, Papa Sos Bambote Nao depuis Lubumbashi, Trésor Mada, Yamputu, Yosa Yabiso Yamotema. Donc tu resteras toujours mon honorable présent pour tout. Je t'aime bien. Merci. Nabatunion ça va soutenir Kabiso physiquement, moralement et puis spirituellement. Restez branchés, chers téléspectateurs, parce qu'aujourd'hui il y aura à manger et à boire. Sans plus tarder, nous avons déjà invité Nanga Suzuki Luzubu à qui j'ai dit déjà bonjour, bienvenue. Bonjour la Queen, bonjour Maman Jenny. Bonne santé, papa. Santé, ça va, santé, Nemo, na Yesu. 4x4. Jenny. Na moni. La peine, c'est une invitation. Donc, on a cette d'avoir une invitation. Ok, merci beaucoup. Sans plus tarder, Toko ta déjà ma solo na biso, Suzuki Luzubu, Tomonio, Lelo Nakin, Poto Ebi, qui yo vanda Lisusu Nakin, te bit vraiment et à voyage dans les années. Bit à voyage dans les années pour na. Koyeba kosala pierre tombale et le on a ba frère sœur nanga na maman bon na perdu papa nanga dépassé qui s'appelle Ferdinand Luzubu. OK. Kokisaki une année na yé. Mes condoléances. Merci. Na yaki pour na tia pierre tombale ndako na yeso ngule bete zoyete moye zoyete tout ça il est moi mausolée. C'est ce qui s'est passé et on a yaki plus précisément le dimanche 4 février. Ça la pierre tombale le 17, c'était un samedi. Et puis dimanche, je m'ai ramené ceci. Ok. Ah, c'est bien, paix à son âme. Et ça l'ira bien au Boti Bana, pour que ce soit africain, Bana Bazaba, bâton de vieillesse, Bana Bazaba. Je sais pas moi, Nakoloba, avenir, on a biso ya lobby. Le loyer oye kokunda papa en tout cas c'est une félicitations pour na actuana na sur Nzambe akobo sanate ko pambola yo c'est très bien. OK, Suzuki Luzubu passage na yo na quartier latin otika vraiment ba apprendre ebele o lelo so tozo beta lisolo quartier latin tozo mona Suzuki Luzubu pour voir na yo ezalaki comme une voix référence des quartiers latins tant tozo yo ka choral wana ya quartier latin tozo yo ka orchestration ana tozo mona Suzuki Luzubu bien que bozaki belé mais ozaki vraiment une forte force. Merci. Ouais. Et ben vraiment couper sa makambu na quartier latin. Bah après tu as une sotika na combien de temps? Je peux dire pendant 10 ans. Pendant 10 ans, mais il fait que nous ça là sous bon raison combo na qui est peut-être 15 ans. OK, de 92 à 98. OK. Et de 2000 et de 2006 à 2009. OK. Si au salabor ezanga combo c'est que nakolo ba olongwa complètement parce que c'est rare au monde un musicien longwe na orchestre après zongi lisusu aye composer voix na nzembo moko to pe na album. Pour na yaka au sala makambo nga moko de 2003. Ouais. Na ba na aussi ça makambo en 2009. OK. Bon en 2006 Kofi Olomide qui est le président des quartiers latins que je salue de loin, il m'a proposé si
nakoki kozala na ye na temps wana de 2006 à 2009 et j'avais accepté, pourquoi pas. Namonaki salaire oyo andopesanga na makambo nga na osala. Ole osala makambo makambo so sala raté. Na préféré nazala na ye na 3 ans wana. OK. Et puis to sali bo rezanga combo 2006 2007. On a fait des zéniths peut-être il peu moyen assez rattrapé. Parce que les zéniths on a liboso ya ki ba biso il fallait tous à la paix. Moi tous à la qui pété yangi peut ma bêter salama ndenge salama. Et par contre nazongaki pour tout ça la pause tout ça là qui on a pendant 3 ans. En 2009 et kokaki content na pesi la ginaye et on a zongaki Paris pour na continuer oyo fallait na continuer la France. Ah d'accord. Mais au Salaki combien de vocaux dans quartier latin puisque na ebi ko na ba vocaux. Ils belé moi content aux até. Il y a quelqu'un qui a fait ça sur internet. Na ba te za ngate. Les mutu moko asalaki azwa ba vocaux na ngani nyonso ba na pas de faux pas. Ti na ba vocaux na sala na academia. D'abord na sala d'abord ezanga comme na sala vocal te. Okay. Donc on a tout de 90 à 2000 à 2000 atia ba vocaux na ngani na kati. OK. Asangisa yango ezo rapé ba temps ebele na so na zoka ba vocaux on nga sala ngo ebandi oyo ti esuka na oyo. Et ça la net peut-être rapé des albums. Des albums, des chantés mais des albums. Des albums. Ah OK, et les qui est belé. Parce que c'est vraiment ça tozoemba. Tozo ça album mais ça na 12 chansons. La 13 chansons. Ce que ça confie 13 chansons, t'es pas na biso ça va 10 chansons. Na 10 chansons. To ba net na magie. Na magie presque na ba à part générique. Banzembo tout. Na sala ba solo vocaux. OK. Les a combien? Ebélé, ebélé. J'en étais na noblesse oblige. Na ça des vocales na nzembo moko. OK. Donc ça veut dire c'est belé c'est un peu tiangoti et ça la net des albums. Ah d'accord. Et que ça là bien Suzuki Luzubu 4x4 ceux qui s'appellent Sibanakin na quelques vocaux bazonga lisusu na quartier latin wana surtout ngana lela vraiment choral wana ya quartier latin. Donc etika biso na défaut. Puisque je peux dire qu'il est au retrouver en rôle sous-souté. Le quartier latin zaka mek choral wana ya kalawana. Là wa libongo na masuwa. Donc babomi masuwa mais libongo etikali. Si. Donc Suzuki aza libongo ya quartier latin. OK. Masuwa eza musala wana o etikali. Parce que so tali bien lelo eza plus Cindy na Koffi Olomide. C'est plus le chanteur. Or biso to ayi ba chanteur to ça musala wana Koffi Olomide. Exactement. Les système peut changer parce que Suzuki n'est plus là. Et so ibzi Koffi ke asa nze omoka emba na Suzuki omona eloko ngo ezali kaka. Ezakaka. Ouais, à moins que ngana zala te so inaza na opesa pe eloko ngo. Vraiment. Par contre na kokoloba quartier latin ndenge ba misu ba bengaka Wenge maison mère. Ouais. Biso quartier latin pe eza maison mère. C'est là où biso tout au witi kobima na libulu wana. Mais par contre tant on est au sala bo ezanga kombo to yaki ko travailler plus na bana mama misato. Parce que quartier latin azala ba mama misato. Suzuki ba Modogo ba Willy Bula ba Defele Bukabuya Rocky Blanchard oh tout ça là va pas de faux pas tito yé exemple na ba ultimatum na ba droit de veto toza bana ya mama liboso bana mama mibale baza ba oyo bayaki pe na sima na biso bayaki pe kotombola lokumu ya quartier latin za lokola ba jeune frère nanga ba Fali ba Soleil ba Gibson ba Junior Ambui baza mo ebele bana mama misato ne mama na bonga zaki mineur. OK. Bana mama misato ba ba mineur mais ba bengaki grand frère oyo abotama na mama liboso donc bino ba mineur ba demi frère pour la biso ba frère ba la raté donc ba jeune frère donc ba collègue ils arrivent lokola ba benga banani tout le banani net exemple Cindy c'est au moment des mineurs surtout que na moment jeune frère nanga mususu omba bazé belé mususu kutu balongwa bakenda ba poto mususu bake bangola baza mo ebele donc bango bana mama misato. OK. Mais yango zomona que non jamais oyoka ba Suzuki bana mama liboso ba finga bana mama mibale to ba finga bana mama misato
Parce qu'ils font partie, il y a des frères Nabiso. Ceux qui sont des frères, tous ceux qui sont fingana, tous les sabuzo Nabiso, pe toko diminuer tant couleur et image au Kofi à Azaranango. Pour ne pas le faire, il y a un ami qui jamais parlé dans la TV pour minimiser d'abord Kofi. Si on finga Kofi, ça veut dire que finga peut rater, JBPT, le lot peut to finga falité, to finga ferreté, to finga héritier, to finga bien affilé. Ce sont nos jeunes frères, jeunes collègues. Au bazosala musala oyo lelo bande komisusu bana ba groupe wana bazo futela ngonda ku bazo tonga nango ba mire bazo somba nango ba voiture. Donc to minimiser musique na bisoté na ba artiste na bisoté à lelo. Donc du respect comme lui-même il disait. Ok, du respect, c'est très important, surtout pour l'évolution de notre musique. Suzuki Luzubu, vite fait, moi, quelques vocaux et c'est Pelissa. Ba mélomane nyonso ya monde entier au bazolanda Suzuki Luzubu na Congo Mokili Télévision. Ba vocaux tam susu et kozala mwamba imbai mais par contre na megoyemba moi bandamu ndamu ya banzemo nanga. Na yeba kite pimboko elanga bolingo mamanga nawe sango etamoli lokola molinga likaya epaya baboti bayo bango pe bayininga totonga ya biso planète mosusu pimboe wana style ya Jamaïca. Yebisanga mokolo kozonga o na yeba o Carole nanga ye mikolo ekomi koleka na boyo yelanga mokolo moko ya mabe yonde bolingo nanga ya sika na zui mwano yo wana tu ya le roi sans suite. Soki na album net ba magie oyo ba album net ba sans suite. OK. Roke nsu na nzemo nini mawa elani mulange mwiya filiga ntangu amuvila muyaya awa yoke Valentin Bope pesaka taelaka na bankumu mena koyara mobimba na ngai yo susetongelinga nzoto maware pichunumbi bolingo ya nani Jean-Pi bolakisa o bolingo ya Nise Pedro Gigi Veda o apesinga ata ya lokalote Bruno kitemona mawa la rolela Jenny. Ok, Luzubu, j'aime aussi vocalement ko sala ya ngomba ningi saka mokila ni saka ngombe. Waneza intro, waneza nzembo, je crois ça ma fille. Ma fille. Wana nzembo titre phare, il y a mon jeune frère, collègue, ami, il y a Willy Bula. Ngombe ningisa mokila mokile ningisa ka ngombe te yoki minga yoki na ye pai mosusu na milelile na ndoto moteme tondi na mawa chérie soki nakanisi bolingo topesana kisama ekotungisanga oh chérie nanga yo ngana la pinseleka toko bala na lelo na leli bolingo pena langwe la mulu na yo mama ngana la pinseleka roro na miswa nzambe mokonzie moment wana Brazzavillois il a intervenu na nzembo oyo ya Willy Bula donc ça veut dire to yebaki yo to wanda ko sala azali na quartier la tête to yibiye kaka pa ya Charman vena biso engonza ndeto zui apesi biso ye ayembi na biso kofi afutiye akei yango mona pas de faux pas izana couleur mo ba comprendre ngote twana banzemo bo tomate twana banzemo neti ba spaghetti ba bomo wana twana banzemo neti ba nzemo nini susu twana kona kati ba sans suite twana banzemo neti ba tatu ni mama muyo yo elwai ba tatu ni ba mamu yo wana to ena ba magie. En tout cas, Suzuki Luzubu, merci pour tout. Moi, en tant que mélomane,
tozali vraiment reconnaissant na oyo sala na musique congolaise. Voilà, tokoki ko reconnaîtra kaka ba star na bisoté soki lelo ba kufi. Voilà, photo ba valeur na yo ndengoza vivant. Voilà, merci vraiment pour tout et j'aimerais bien savoir Suzuki de bozaki bino nyonso na quartier latin yo Babia Chokoro Sam Chintu ba Modogo bozaki vraiment nombreux ba misusu na koki otanga ba nyonso te. Voilà, nani vraiment zalaki soki azoyemba vraiment boye ningi si Suzuki hein oyo kapea makile zo ningana quoi. Mazebele pe arandolobi wana quartier la tête entre ça la pas de faux pas. OK. Soko landi omona ke Suzuki ayemba, Willy Bula yemba, Nana Bwanga wazaki danser akomaki danseuse ya wenge musique à BCBG bon chic bonja. OK. Ayemba yango na ebisi bino to yibaki oyo to bengaka Momo aza Brazzavillois, azaki musicien à Charman. OK. Toyembaki yango à 4 à Paris mogo leader patron Kofi Olomide. OK. Soki toke un album où il andaki pas de faux pas. Au moment où toyembaki Noblesse oblige. La Noblesse oblige sur yoki oyoka voix Suzuki, oyoka voix ya Aladji Makenga. Oyoka voix ya Kantani Boma que je salue. Lui il est le président des artistes congolais à partir na Katia France Témé na Katia Paris. OK. Yemuta contrôle Arabiso. Le col a to perdre pe motomonene que son âme repose en paix ya nono monzulu ko atalako yende muto aza na base ya organisation wana so ikore ko ya famille ko sala nyonso ya kozala wana na tant que président ya ba musicien ya congolais au bazana basé na Paris même ba bazana ba région parisienne to na ba banlieue parisienne c'est lui qui est le président que je salue Kokoni Boma parce que c'est un père, c'est un collègue. C'est un grand-père. Donc ce qu'il a fait, il a gardé jusqu'aujourd'hui sa voix. C'est Kokoni Boma Melonzembo. Libosoya kokata talanga mbona ngambo. Aoyemba te kaka makambo ya bolingo. Aoyemba banzembo pe ya prévention routière. Donc baba vie auto remercier ti ba place ba komi. Donc soko tali to longwe na Noblesse oblige. Soki toke na magie oyo to yemba Modogo. Babia Eric Tuti, OK. Willy Bula, Modogo Natangi, je crois. Ouais. Modogo Natangi, Sam Chintu, et Célie, je crois. Tant que tu aimes bien, tu as si album, tu as sous album, où il y a V12. Na V12, on va bien. L'album où tu as les magie, Kofi, Aïbaï, V12. V12, Bo Matabo Kita, Oyora voix à Suzuki, Babia, Eric Tuti, Namodogo. On est 4 qu'on a fait cet album. Si on a menu, moi, jarre, coffrage, parce que tout mesanaki, baza parmi les musiciens, Oyobayaki, Koyembi Sanga Suzuki. OK. Tant que Babia continue Eric Tuti, pour tout ça, l'album, on a V12. Nalobaki mais vraiment so ba pesa ngampashi pona oyemba ngape na baite ngape funa kota na mpashi wana batu bandimanga kaka bando sentir vraiment que baba bango batu ba ko pesa nga devoir eza ona ebiso ya liboso devoir na zwaki na quartier latin eza Eric Tuti Babiandonga Modoga Barambwa Nangamoko. En tout cas merci d'être véridique et de reconnaître les talents des autres. Parce que tout le monde a ébiqué, collègues n'ont pas de danger, mais c'est rare au monde. Collègue, on dit ma collègue naï. Nandimi mais pour na 6 autant à bangote. OK. Ce qui n'a tié pena quartier la tendingeti to beti baloi et que na bimi. Donc il y avait de bons Babiandonga que son âme repose en paix. Eric Tuti, on a bien son excellence. Modoga Barambwa, Suzuki et puis le cadet du quartier latin, le meilleur voix. Le quartier latin à Momawana et le meilleur danseur toujours pour Suzuki Apabina Ngonza. Bourron Pela. Donc on n'était qu'à 5. Comme on a tangi 5, sur retourni bango, on a tangi vérité P. On a tangi combo na yete, et ça pour nga aza na place où on a été.
Ok. On a zang sipe ba kombo. Wana classement selonga. Ok, merci. Zang sinan. Téléspectateurs merci beaucoup. Okay. Bon souvenir nous nous gardé à quartier latin. Topé à Koffi Olomide. Nakolo ba bon souvenir ezara loba pona yo moko mutu. Lelo soki nazara à l'aise. Ezapo nazwa eloko pe na quartier latin. Atozwi yango na canal nango te metant on a ça des comptes final nanga na monsieur Simon en dehors du quartier latin nazwa ke eloko nanga. Et lelo oyo soki ba nanga bazana niveau bazana ngope intellectuel eza parce que nazwa eloko mo pas Koffi pasteur alobaka ko sala onga na osala te mais sala o nazoloba na ebite so mona soto ke église baloba omona balobi likamoko boye omona mutu mo azopimela mutu azana nzala o mutu ana azana nzala so opimelie tamsusu akebela akufi omona c'est comme si yela ki opimela ki mutu mo na rond-point Victoire tango zongo yoki akoya ki aina nzala kufi omona net balobeli yo c'est ce que je peux dire tout ça là oyo bazolobela biso et que ça peut vrai donc Koffi apesanga aibisa alaksanga valeur ya mwasi alaksanga valeur ya mbongo et c'est tout biloko mibale soki balaksio valeur nango ozala bien na mokili soki mbali ata boboti bana combien na mwasi ata famille na bango bakoyaka ofuke na babolongo mukolo kaka oko manquer respect na mwasi wana eza la sorte belé ozana mwasi na ndako bobota ne bana komo bota na libanda sanko yebise soki yo po bota na libanda est-ce mbalo na olinga donc nous les hommes il faut pas tolinga tozala ba égoïste olingi yo zala kana basi libanda ba copine obota ka libanda bolingi mwasi no azala kana pale soki mombali azani ngona suka na AVC akufane ba 51 na 56 ans biro kansanda koko mupagi mubange non nzoka kufina ega jeune mobali oyo aibi ko respecter mbongo te alingi mbongo koleka ye moko mutu akota na mabele atiki pe mbongo ngo ya banda kolanda donc ce sont des trucs que Koffi m'a montré valeur ya mwasi valeur ya mbongo les deux là ça fait et là sa valeur ya mokili c'est ça. OK. Et là, on est comme déjà dans le quartier latin, et pesa yo pour ça, peut-être il y a Kolongoto et Otika musique. Ah, exact. Parce que quelquefois le malheur est bon. Si on a le quartier latin, ne peut pas m'soussou, na vana na potote, ne ta m'soussou pe na bota ba na nyoso bakola na potote, ne ta m'soussou pe na zana mukanda potopete. Donc makambo ebele kaka eyaka na ndenge nango. OK. Donc je regrette rien si c'était à refaire, je pouvais le faire encore. OK. Souci nanga ezala kaka que biso ba auto uta na quartier latin, il y a assez qui ne respectent pas Koffi Olomide. Bazali. Pour total rappel émission denga pe na osala émission. OK. Ce batuni otam sou Koffi Olomide. Moi je préfère le bakeno na koki ko répondre makamuna été tout nanga makamuna. Voilà, je veux comprendre que non bazo solo là. Mais tant que yo zoleka na TV ozobo mara Koffi. Mukolango pe kozala. Okamwa vie au mené et sengaka muta osali so Suzuki te parce que nous on n'est pas des patrons. On n'a pas de moyens. $100, $500 na robi misata msu na petit tamsu cotisation. Mais ça suffit pas. Tant ba osenga oya munene wana et otala nani. Totala Koffi Olomide, totala Weranson, totala Jibin Piana, totala Ferregola, totala tamsu Fali. Comment totala bango, tosenga bango aide de lobby par exemple. C'est pas obligation. Mais pourquoi zo finga e? Yango na betela baninga na na quartier latin, il faut pas manquer Koffi Olomide, surtout Koffi Olomide botanki botika e. Soki bomoni pe côté musuba bomaye, boke tamsubo sala pe intervention. Na ninga mabete parce que on vient de là. Nango rondima ba finga tata botie na nzela na télévision, to grand frère na télévision atiki. Nga na kokende na ko expliquer que non, maman Jaël tika ko finga Koffi Olomide. Aza moninga noté na ba âge kutu na makambo peut-être akoko na yo. Lobby vie à Randenge. On kozanga pe lobby palais ndenge na poto pe amsusu tamsu azanga kindaku na occasion mo babengana ki na mobali to na mwasi. Ego yindela yo. Zala respect na ezala Koffi Olomide te
za na respect na ba musicien onga na otangela yo kaka ba leader pété na ba biso oyo tant que ofinga Kofi et alors ofingi indirectement ba Fali ba Suzuki ba Modoga ba Rambwa ofingi peta msu ba Wera polobi Wera ozwa yo te jiba ozwa yo te parce que so fingi Kofi Olomide donc vie be ba ya mutu ndengwana ya on azo pesa moi conseil na yo surtout Jaël moi je sais pas d'où tu viens respect et où tu as na famille oyo botami ya omoni ba Suzuki so na legi na télévision na ngana lo barata mususu boye pour par contre na couvrir pe famille na ngaba ba kelo ata na tanga na nga chika ngote ba comprendre ka type za sage ayi ko bomba pe famille na ye polo bito finga famille nete elo na ngala pesa conseil tamsu na Jaël côté wana. OK, merci. Suzuki Luzubu to yoka et l'Obama na Kinshasa qui l'artiste Fali Ipupa le meilleur ou les guides de Wendo à Bébé Chanda Yende Aza le meilleur mais l'obito monaki artiste Fali Ipupa ko bimana sorti médiatiquement ko asalaki sur le média na plateau ya confrère Nabiso pe grand frère Marius Monga alobi qui est azagité et puis tout le monde qui est ko reconnaître Valère Yabamikolo pe kolobaki Kofi Olomide nde aza guide. Maloba na to réaction wana ya leki na yo collègue no Fali Ipupa o recevra ki ondeni. Na taliango penza te mais na yoki puisque batu ozo lobaki bazo finga Kofi Olomide beaucoup plus bazala rapé ba communicateur ya Fali Ipupa. Na débité so ba communicateur na. Ngatangi Jaël pour na monaki ayaki ba memaki. Oui, il parle de la part de Fali Ipupa. Par contre, likambo lobi na talaki émission na ta Marius mais du bouche à l'oreille. Nous place au vendre aux orales solo mourandengwana. Mais par contre, nana lo baboye. Bato mokili bakoko ya robeb sa image à Suzuki. Ya on a sabino que ce qu'il fallait avant respecter Kofite ndaza place azate. Ce sont peut-être ba bureau mais bureau pété. Cause attendre sur ba journaliste, ba chroniqueur, ba chroniqueuse ou ya ba flatteur, ba ya kabalo ba likamo wezana on a sens té. OK. Moi j'encourage et j'accepte le respect de mon frère Fali Ipupa vis-à-vis à Bakulutu. Il y a la vérité, il y a l'émission, dans Marius, à l'obéazane guide. Parce que ça guide par rapport à quoi? Et le retin, Moussala na ya musique, on a zobé tes pour aller sa famille na ye, lobby, ton ta retraite. Bon, ba na ba vanda wa. Il faut ça le pangu na yo, il faut ça na mokamu na yo, ça na compte na yo, esili. Bato mukilinde ba ye barate. Bato ba aleki. Nga obimisa ba carte bancaire na nga pe arate. La bimisation na biso bango compte ya kombe ba oyeba na bango pété. Vous comprenez? Donc ya wana na ko féliciter d'abord Fali na émission na yo sali. Marius coup de chapeau. Ba émission de yangwana. Et puis ba émission isala mara bien kaka. Na ba journaliste bien kaka. Moi to bo mapé tout temps comme ma be ya te. To boyi ba voice, to boyi soki nini te, to boyi o finga. Marius coup de chapeau l'émission Nabino, coup de chapeau na Efanjo Fali Ipupa. OK, merci beaucoup Suzuki Luzubu. Tozonga bongo na Nivi Nikoni. Nivi Nikoni il y a une actualité vraiment du moment, ils a parmi ba actualité. Ezali chanson moko isa un peu près. OK. Makambo ya papa. Pas près mais un peu près. Un peu près. OK. Un peu près parce que na sisi déjà etikali nde na bimisa yango kaka eloko ekanga moi temps oyo kaka pour la problème à papa ezwinga moi ba 2 ans je crois d'ici là nazozonga à Paris bokozwa yango na ba net et obima botala yango Nivi Nikoni déjà chanson na yembeli yemoko honorable Alita Chamala, l'homme qui ne déçoit jamais, qui est son excellence ngana bengaka nako solo la boye nzembo wana na yembi yango Nivi Nikoni. Pourquoi? Parce que nzembo oyo ekobima discrètement mais nakopesa bino délai te bomona mbala mo ebimi ate no yana beta bangonga nzembo na ngai ebimi lelo nte bomona mbala mo na net Nivi Nikoni ebimi na nzembo wana na yebi liyebo azana lokolo moko pusu azana makolo mibale moto gizi azana makolo misatu kiti yango ezana makolo mine ngongoli comme on dit 1000 pattes azana makolo ebele yango na tunaki Alita Chamala na nzembo wana
bolingo na nga epa na yo eza na makolo boni soki mibale na kolanda yo soki mikolo yango eza 1000 pattes na kolanda te donc sens ya nzembo yango wana. Ok. Ouais. Ok, c'est très profond. C'est ça. Na yebisi yebaka nga na koboya yo jamais. Ata papa wa Roma intervenir jamais na koboyo. Ata osimbi mondoki otinga na mutu na koboyo jamais. Lokola mbwa lokola mbwa aboya ka mukuwa na yemoko. Ok. Donc c'est ça là, un peu sens ya contenu ya nzembo. Vraiment tozoze la à main ouverte, ni vie, ni connu. Est-ce que vous avez déjà un producteur? Naza na producteur te. Nazo na sali yango na ndenge yanga artiste, mais mutu azo yede ngai eza Maison Evans. Maison Evans ezali pena na makambo ya muziki te. Etali mingi makambo ya etali mingi makambo ya basi. Basi oyo batravaillaka, basi oyo batongaka bilamba, basi oyo eza esika oyo epesaka mayele na basi oyo baza na poto mpo bameka kobebisa mabala na bango pete bayeba ndenge nini okopesa au moins raison na bana ntango bana baya mike kolinga te kaka koboya mobali mpona koboya baolakisa mayele moko boye olakisa mobali kende bokaboye na bino me ya oyeba te mpo nini bana bakola. C'est ça eloko wana Evans ezo produit Suzuki tobani na nzembo moko liboso mais album complet eza neti maxi single. Ok. Eza na 5 chansons. Na 5 chansons wana tolinga tobimisa na ni vini koni mais album maxi single on a kombo nango Faites entrer l'accusé. Faites entrer l'accusé. Wana eza titre phare ya générique. Faites entrer l'accusé. Mais na yebi ceux qui ebimi Faites entrer l'accusé ba tout nanga akizango nani. Mais le wana tokomi wana te to suki na ni vini koni avec Anita Chama. Ok, ni vini koni to sepelo pe sabiso moi extrait et sepeli sa balandi ya Congo Mokili télévision. Agression. Voilà bien, chers internautes, c'était bien l'extrait de Ni Vi Ni Koni de l'artiste Suzuki Luzubu 4x4. On continue notre émission avec la meilleure voix plutôt de notre musique Suzuki Luzubu. Tomoni Bongo Ndekonayo, artiste musicien Ferregola, Aoutaki ko annoncé concert naye na Arena Adidas na Paris. Après 3 jours, tout le monde a sali sold out et quelques jours après, à Bakissi Lisusu, deuxième date, toujours dans la même salle. Et ça là qui on dégaine nini sangwana. Et ça l'inga le mot dans le thème, mais ça l'inga plaisir que batum susu baibiti na musique te, musique eza musala ya mutu. Okay. On mange na musala wana. Soka robet eza beti pe sala ngote ya munene eza teke batu baleki vous comprenez yazo sala oyo ye il faut sala mais batu na biso ba population na biso bazolinga asala peut-être koleka il peut faire mieux mais azo sala pe ka miango parce que so ba pesi charge wana tamsuzu na moko na biso a kokana ngote. Donc c'est là où nazo remercier d'abord ba fali nazo remercier Ferré. So landi pour mona fallait habiter dans stade de Kamanyola. On peut faire habiter dans stade Kamanyola. Fallait acheter les sous des dates. Tout le stade Tout le monde peut oser quoi habiter stade. Boye bisanga habiter stade. Ouais. Bonga Suzuki so même habiter stade et retourner ça te. Pourquoi pas? Ah, mutu au marché ba moya on a lobby bravo na bande nyonso ba obeta. Et là on est na loba na Ferré. Hervé koyoka ka bureauté. Bureau de foyoka yo. Comprendre. Mais bagolwa na sepela na bino parce que boza respect. Bolinga raté nzoya yara na Kongo ya patron na bino. Soki nzoya ye bino bokindo ko soa ata na aéroport a rozwa même bata double. Vous comprenez? Ntango pena. Ponini bolingi batika vie ya président na bino tranquille. Pour soza tranquille te bo futa maté, bo sa tourner te bo robimate. Ya on a sepela na bino bagolwa et je remercie et je félicite Ferregola Soki Moye Ozala
Atanga te, so moyen on invité ata mutu, ou yaza collègue na yo ya maison mère, ata ya quartier latin, ata collègue nini ya Zaiko, so ko invité et ko sala pe ka 1+. Surtout nga pa so bengi singa to mbata nze moko na yo. Na travaillant au mikolo de na bando yeba ngo pe na pourtant to yemba na rep, eza neti na message nango. Yo sala nga plaisir. OK, on envisage qu'un jour ko sala featuring na Ferregola. Yé karaté. Na banda pena na ninga na sala featuring nga liboso na Papa Wendo. Mais nzamba benga ki. Na luka pena sala featuring nga moko na JB Piana. Mais na nueyete. Ça va l'on propose de dispose. Donc basé belé, ba Carlito, même Kofi Olomide vous n'a pas de faux pas. Parce que na moni demande officielle pas Ferregola, mais eza eloko yo ba mélomane vraiment basé là. Kapo na oka bato ebele ba lobango un jour featuring Ferregola na Suzuki Luzubu et ça la vraiment bien. Mais nga so na lobanga moka na ferreté. Surtout ça featuring. OK. Nzembo featuring on nzembo moko. Na préféré Ferrazala. Mabialo azala. OK. Babengi Suzuki. Babengi Moduga Barambwa. Mona likolo bengi la biso mutu moko. En tout cas. Bengi biso fali 5. Toyemba nzembo. Mama omona nzembo na mambo esala. Moni bato balobaka wana. Balukaka ba guerre moko ezanga na ngotine ezanga sens. Po una za F. Kuna pe za F. Vient na bango Suzuki za S. Yango te. Alors il y a lettre bakoma comme on faire na lettre F. Fali bakoma on a lettre F. Yebizanga to ke wapi. Siko S aza wana siko azo sala mediane. Modoka za wana usala kundelungu. Uzi mabialo sala léger nango. Ah maman mbata mbuta. Somo, je vous dis Suzuki Luzubu, yebisa biso nan moi vite fait nini nani a Bandaka Academia et puis nini panzaka yango. Nous sommes na nzela 16. Na on dit maponga mona Racing carré à 4 16. Donc ba master ba longwaki na mona poto basala académie na bango. Mais la personne au batiaki a leader. En réalité, il n'était pas leader. OK. Et ba pesa ki on va repesa mais sauf que azolinga za leader mais aussi mbate. Pour azali de leader na Flash Musica. Okay. Comment Suzuki a Flash Musica comme étant simple chanteur, Azu ba musicien tout ya Flash a na quartier latin, y compris na yo mutasuka na quartier latin. OK. Soza leader ba longolo que c'était hôtel mais l'orchestre no tie Rubimat. Ba jibe piana ba wera ba telemi la wenge na bango tie Bimat. Ah ça veut dire azana ngote. Asali academia azana ngope ka ate. Lelo azaye mo pe azana ngo ka apete. Donc ça veut dire aza artiste oyo, azara artiste. Okay. Na préféré lelo na benga Fali na benga Ferré na benga héritier to yemba na yeke na benga Sam. Alobi nga mabete mais na luiwane zanga yakanga. Mais nini au reprocher vraiment na comportement ya Sam to na carrière na ye? Aza orgueilleux. OK. Apimela vient na biso mo mbote au place to uta l'intercontinental. OK. Les ababiloko oyo moi je peux jamais encourager. Naso eloko eza bien tato a frère nanga na lobelo face à face. So na komo lo bango 2 3 fois 4 fois na émission pour a changer té. Ya on na la image na ye pas congolais. Oh ya salaka. OK. Oh ya salaka wana eza bien té. Apimela papa na mbote té. Mais pourquoi ne pas ko luka en privé bisaye que ko se comporter envers papa? Et simbate. O luka yeti azo banga nganga kofi. Ko za nganga kofi eza rapport ni. Ah bon? C'était fort ça. Que non, que non quartier latin existait-il lelo. Peut-être on a kokondima. Mais so bilanga nga kofi akosi. Et ça le respect on a opé sa papa à Botinga. Je dois le donner ça à celui qui a fait que la musique, na musala culture a permettre na yebana Suzuki. Merci. Passer au kofi à mona na musique ti na ndenge basala académie ba poa longwaki. Mais so pesa ngo Sam a ozo V7. Atikelo Jenny. Question pour toi. Ok, to comme ok Nasuka Suzuki Luzubu 4x4 santé musicale. Santé musicale. Autre va on ndengeni. Musique na biso est toujours et bien à likolo. Même na ba poto ngana zora ba contrat mususu soit même ba Emelia na mona signer ba contrat ngapi na signer. Mais mutazo betsabino en dehors ya Paris, mutango azani tamso camerounais.
tam soit sénégalais, tam soit ivoirien, tam soit kenyan, tam soit tchadien même. Ça veut dire musique na biso ezaka makasi. Kaka ndenge sango alobaka na bosolo na politique. Suzuki Congo eza bien, mais bato ndenge na oloba musique na biso eza bien, mais bato yo bazo accompagner musique. Bango bato ba okotsa nungu. Bokoma ko yamba na mutu mo azani musicien ta fanatique. Il dit n'importe quoi. Kaka sur un responsable. Donc tokoti ba wewa na musique. Pourquoi tokoti ba wewa na musique? Au moins mutu mo we vraiment le kuta ma ba responsabilité. Atie ni déodorant, aza salité, aza na mwana te, aibi vinde ya la raté. Aleki pe na azu pe interview azo finga musicien mo boye. O ayi akumisa raté. On s'en fout sur lingano musicien wana te. Kumisa oyo yo lingaka. Olé que yo finga oyo, ozoke ne finga okipa pe makamunete. C'est là où j'ai dit musique na biso tokoti ba wewa, tokoti flatterie, tokoti impolitesse. Et là on ande to meka kolongola yango. Po ba longola yango vraiment lukuta ngana avana zonga poto na osenga audience na ngana émission karibu pa mami lela po nakutana na ministre na biso. Ce qui ba pesinga poste moko wana au mona silence et koma. Tu passes à la télé tu vois image na yo da konyonga yo. Chisi c'est konyongo na ça voisin moyen au rebête en orchestre on se rebête orchestre ba kangi orchestre ba ça sous répétition. C'est là où ça va nous donner moi moyen moko ya respecter bandeko. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup Suzuki Luzubu. Mais nini ozo conseil nini ozo produire ba artistes et musiciens et puis na bandeko oyo ba le kaka na télévision ba fan to ba mourir à la bonne musique ko finga artiste oya sepela na été. Toi sepela na musala na été. Eza ko conseil te. Au conseil ba pesa bana mikia o ba comprendre. Non conseil si la te na lobby en réalité. Somoni buzo bezo kangama. Moi on peut ça conseil zate pour ba yo kaka te ba continuer. OK. Na roloba kaka bande ko musicien to tambula lolenge ya Josa. Hein alobara moins ayemba rebele. To tambula lokola bakulutu na biso ba boziana. To tambula lokola soki na mukie to tambula moi mukie lokola Suzuki. Soko za moi mukie ne Suzuki au monde go vivre premier. Et puis les artistes congolais je sais pas. Place où on les a conseillé, mais quand vous mélangez vie privée familiale, na musala ya musique, ils ont même habitué na préjudice moko ya bien té. Moi, ti nzamba robinga ranga, botika jamais komona mwana nga leki na ba TikTok. Eza ya mobile eza ya mwasi. Botika jamais komona nga na mwana nga to sali mo eloko mo na bimisa on net. Non, mes enfants n'ont rien à voir na musique. Baza ba musicien te ba chanteuse te ba oleka na télévision boy ba bango po anine to na ba TikTok. OK. Vous cherchez un moyen ya kobomba vie privée familiale na bino ba papa ba maman to leka liboso po to imba musique na biso sa musique na biso. To épargner bana na basi na biso. Ok, en tout cas, merci beaucoup Suzuki Luzubu 4x4 d'être passé. C'était vraiment pour moi un grand plaisir de vous recevoir dans ces plateaux de Congo Mokili Télévision. Merci beaucoup Maman Jenny. Moi je remercie votre chaîne et je vous remercie Jenny. Merci. Je vous remercie votre caméraman et je crois que nous remercions par matin pour considérer Inga yango bo inviter Inga pour na salle émission. Na kopesa mbote nanga mingi kaka na famille nanga na bandeko nanga nyonso ya kitambo kamba bilon bandeko nanga ya kauka ya kisasa mobimba pe lisusu na ba musicien tout ya Congo soki na émission eloko moya mabezali vraiment benganga na koyamba yo na koyoka yo avant oya koloba na télévision. Merci beaucoup. OK. Mes salutations spéciales à président Emani Mambo Pesa Makambo ngana benga kae père des nations British Photo mon frère mon grand frère qui ndekwezala ka te bobota ma papa moko maman moko o bokutani pe libanda ceux qui bo mesani akoki koko mandeko. Merci beaucoup à toi British Photo de Bruxelles. Merci nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Ndenge bo accorda qui vraiment tanabino na émission na lingi bino mingi. On se retrouve à la prochaine
occasion. Bisous, bye. L'ambassadeur des jeunes congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes congolais. L'inauguration de ces bâtiments se veut, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais des mouvements associatifs publics et privés d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de la RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Ngalima à Kinshasa. À en croire Ado Youé, ambassadeur de la jeunesse congolaise, l'objectif est d'apporter une solution rapide liée à la création d'un espace d'échange entièrement consacré à la cause de tous les jeunes congolais d'ici et d'ailleurs. L'ambassade de la jeunesse congolaise vous concerne tous, n'hésitez pas. Vous devez comprendre que ce qui nous réunit nous rend plus forts. Et nous allons avancer toujours avec la paix et surtout l'unité nationale. Voilà pourquoi j'invite toute la jeunesse congolaise à se joindre à nous pour collaborer ensemble. Moi, je joue juste ce rôle de médiateur et le rôle d'avocat. Je serai là pour vous et je me donnerai corps et âme juste pour vos préoccupations et vos problèmes. On sera là. L'avenir de la République démocratique du Congo promet meilleur et cet avenir est beau. Et nous allons construire tous ensemble l'histoire de ce beau pays, la République démocratique du Congo. D'après les invités, l'inauguration de ces bâtiments se veut être la concrétisation de la volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Et je déclare donc en ce jour inauguré ces bâtiments qui est dédié à la jeunesse et j'invite toute la jeunesse congolaise à fréquenter cet endroit parce que nous mettrons à la disposition de ces lieux toutes les informations et toutes les opportunités pour la jeunesse, mais également que nous tous puissions travailler à côté de nos autorités militaires et sécuritaires sur la question de la paix pour notre pays. Projet, ne restez pas ces jeunes-là qui est en train de murmurer, de pleurnicher à tout moment. Essayez un peu de penser à quelque chose à faire et puis voir l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur qui vous fera la voix pour voir le ministre qui peut peut-être concrétiser votre projet. C'est un plaisir, c'est une fierté aujourd'hui d'avoir ces très beaux cadres qui désormais pourra recevoir des doléances, recevoir quelques problèmes que nous avons nous jeunes. Donc je dirais coup de chapeau. Depuis sa nomination au rang d'ambassadeur de la jeunesse pour la paix en RDC, ce digne fils du pays se démène grâce à l'action coordonnée du ministère de la jeunesse à faire les lobbying et plaidoyer pour l'épanouissement de la jeunesse et son implication dans les processus de prise de décision dans les institutions étatiques.